moi dans ce moment que était gabio ngani nazali awa moto moko kesa ebi ngaite pat lokuta na bango ce sont les abattoirs exception ils ont raté exception ils ont raté nga ça kini c'est si ba pesanga et tout hein tout penda tout ya mwana tsuka nga azwata tout na yebile banena suka mais nous condamnons les effets za ka JBT na ba DG nyoso yo maman liboso ya ki a violé maman libeta so violé ka ki yango ikamba violé pe e zinda nango biu ozomona kala tawo ba Yesu to bosana biloko atu ekende mukuna zongi sibisala kwa soyi soki na continue na kati neloko oyo liwe kolanda ngai pa bango na poison basakani te oh ça na nzambe poison l'équipe ministre maman ngai so alelo pa musala na nzambe na zongia na kotongola ne miel Ephésiens 5 verset 11 ojibe asali mais ça peut jibe mon côté et ça ba groupe nyonso ba chef ba musicien nyonso wana et ça ba trick nango basalaka pour obebisa milimo bana ko bebisa ba chance na bango et puis au moins na bana wana suka na bango babala kate bazaka na vie ya malamu te parce que bateka bango na monde de ténèbres. Bonjour, bonsoir chers fidèles internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée Blessing Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Merci de nous avoir accordé cette confiance. Bon, continuez toujours à accorder confiance soana de saka biso to sa musala ou c'est saka bino na banda na bino ba commentaire na bino suggestion et saka biso énormément plaisir. Bon continuez toujours à commenter bongo et bon s'abonner à la chaîne na biso pour bon rataka be émission na biso te. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas seul à mon plateau, je suis accompagné avec le pasteur Ngefa. Avec lui nous allons parler sur beaucoup de sujets. Donc aussi ba sujet à mon entouka to bi début na ngonande ezali ko évoluer et puis to aussi d'émission, il y a Dodo Kamba. Il va nous expliquer parce qu'il y a trop de ébiquets, parce qu'il y a trop de Dodo Kamba. Il va nous expliquer et puis aussi moi musique un peu. Si je suis prête avec Montréal à Fongolanga, Nayamba, invité Nanga, Pasteur Ngefa. Déjà, vous allez copier. Bonjour papa. Bonjour maman Blessing. Na kombo ya Blessing, na kombo ya ba chance. Moi si on s'appelle kombo ya Blessing vraiment. Na côté spiritualité za rapolé les kolo apambola yo ndingo yele lopoto loba ezabo solo prophète du peuple Ngefa zali sentinelle à Congo na Ézéchiel 33 verset 7 na kotika ka koloba bosolo mokolo moko te maman parce que mission na ngai nzamba pesi ngai eza Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vie et la vérité avant to banda Blessing ata suke kitite lokola mami wata oso cheba iloko esaka mwete babenga lembo mais paiement na bon nzambe moto apesaka et donc nous devons être très reconnaissants vers Dieu parce que lelo yo maman Blessing ba mususu balali bala mukite bakufi molimo le bango ke wapi hein tutaka tolo na mukilo ya mabaku ya njube yoki mama mabene molonge et biso tutokende kuna tango nzote ko prole ko kanga kuna molimo ko kende wapi maman Blessing moto moko na mukila yebi esika utarate mokolo kota na libumu mama na maman Blessing ozaki na mayele te eloko moko te oyeba kite pe mokolo bimaki na libumu mama na yo oyebi pete hein nzambe tango mama na papa na biso ba commissionnaire ba sentinelle bosimbela nga Blessing bosimbela nga Ngefa yango bible lobi na biso ete sans Dieu nous pourrons rien faire yango to banda le sabo comme ça nzambe tata na bolingo totondi yo mingi yawe na bibele tata na biso natiki émission maboko na yo natiki maman Blessing na maboko na yo pese boanya sagesse science intelligence mais tout na nebi yano na ngai to tiki Congo démocratique na maboko na yo pe président Tshisekedi na maboko na yo azoluka kimia na mboka Congo kasi bidongolo miso batelemi pona kozwa ba richesse na biso ezalo fele pe komba ko kende musika pe bakolonga biso te parce que to défendre mabena biso kino suka tata tala baninga bazana hôpital sikoyo kolo bazako jonso makila na mai tikate loboko neza mokusta pona kosunga bamu tata tala bazana similimo na tango na kati na baguerre na kati est à Congo partout dans le monde tikate boma milimo ngo epai na yo bazali malade na ba cancer na ba diabète na ba tuberculose na ba myome from na bazana ba cardiaque bipai na bipai kolo na oyo passe memi ba to ya pité mingi
otobengi prostate tondi na bagene tout ensemble tika ete ozala lokola opération na yo ozala kwa monganga na bango yawe banda na biso po sokisa na biso akomona tata pe na mwana na molimo santo amen. Amen. Je profite aussi pour cette occasion de dire un grand merci à mes réalisateurs parce que bazami balena basima ba caméra na biso Loïna, José Luanda, un grand merci, sans oublier Silaboula, la femme du chef, merci à toi. Cléance Osongo depuis Paris, un grand merci à toi aussi. Michel Boliko depuis Afrique du Sud, je te dis un grand merci. Tout à l'heure, place aux alliés. Pasteur Angefa, avant tout ça, on a dit solo. Mais par rapport à l'émission, sali na dossier à mon en tout cas, tout le monde bat belé, bazaliko, ça charnait les colons dans nos babi, aux alliés qu'on soit par JB, bazaliko traité, donc à violer en fait. Mais on le barabou solo, comment qu'on soit par Yamuto à violer? Maman, Blessing dans Pambola, maman journaliste. Ce qui bat solo, parce que moi j'ai eu des attaques depuis hier. Okay. Ils ont dit Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Des connaissances. Nazaraki motuya liboso. On a condamné qui les effets. Ephésiens 5, verset 11 au Jibasali. Mais ils ont Jibé mon côté. Ils ont un groupe, ils ont un chef, un musicien, ils ont un truc dans le basalaka. Quand on a un midi, on a une chance na bango. Et puis au moins na bana wana souka na bango bala kate bazaka na vie ya malamu te parce que bateka bango na monde de ténèbres. Et zo ka musangai maman blessing parce que Bible c'est une Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton projet. Tinga ça kini. C'est si ba sanga tout. Hein tout penda tout ya mwana souka ngana zo ata tout. Na yebile banena souka. Mais nous condamnons les effets ezaka JBT na ba dégenio soyo. Ne pas soutenir par étatique, ne pas ministère, nous ministre. Maman, liboso qui a violé, maman libertation violé qui ango. Il quand va violer payer et zinda nango bio. Pour maman Oliva ballon. Hein? Et ça pour maman Oliva le pouvoir de la justice est indépendante article 151 article 220 en constitution. Hein? Na ibisa ki bino ko faire mama na mokonza ko ta kabolo côté. Nzale ko ta kata mokonza na ndako na bangote. C'est juste. La justice doit être égaux. Ni deux poids, deux mesures. Non, nous refusons. Hein? Nandimela ki jibe ata mukete na baki na suka na ngai jibe doit faire la négociation. Ba luka likamo à l'amiable. Jibe abimi na terre awa, alobi na terre awa, chez nous. On a des gaz et de pétrole. Mais le baki message à jibe qui clair. Ngai na leki na télévision. Na lobi donc moi na nchuka. Azali moi na mbwa. Mwana nyama, ata mwana mbwa, yo amkono ozambwa okena ça dit quoi? Des gaz anines. Nous avons la force. La force. Nous avons la force. Pétrole les anines. L'argent. Ouais. L'argent, j'y vais très bien parler. Bon, ngai tolo bani, ngai na telemi na condamner les effets parce que oyena ndako nanga okuti baninga basi ko yo bana basi na bana basi bakoli na kolinga te ba acte on a ba violer bana ngai en tant que parent. Hein? Mais comme yangai jingefa andimeli jibe wapi naloba kiboye il faut justice ça la musana yango parce que la Bible dit hein alobi yango na kati na mokanda na Romains 13 verset 4 hein alobi les juges et les magistrats sont les ministres de Dieu. Ouais. Il faut trancher l'affaire dans la sincérité de la vérité. Base de la deux mesures. Hein si quoi là baloba ki ngani ni pour baki mwana chuchope alingaki mwana chuchu mwana nchuka alingaki ta ba tse ba njube hein oyebi njube njube a tse ba njube sikoyo er wana lobaki te ponani ti ko balongo lisemi moko makila wana osambrota azwaki yango akena yango na monde de ténèbres pour sacrifier a de notre yango te ponani. Pourquoi ti ba comme il a déverger ye alongo a de notre yango te ponani et puis à part ko déverger ti deuxième elongo tuerie article tuerie. Parce que Conseil lobby na cadre article 7 l'homme est sacré, il doit être protégé par l'État, par Dieu, va protéger été. Si quoi Bible après 6 versets disent makila wana sans innocent ils ont la liberté en Zambie à de notre qui pour il faut avoir plusieurs années pour dénoncer et là on a en dimé JB. N'a pas on dimé criminel sexuel. Ils
acte va poser chaque jour ba bizarre na bana wana nyoso Sandra Lina lobaki ya beaucoup mona ke mabeno Sandra Lina elle a dit la vérité ezali ba kisi na bango misala na bango tous les chefs ya ba musiciens wana zo mona bango ezali ba même trick oyo ba salaka et là on a vu maman et là on va dire dimanche benini maman na âge ya 9 ans atanzala yango mwana mama liboma bwaka mwana ete ozo no sac pesa na côté wana de beaucoup tumbela embeka est-ce que mwana ntuka azala jibe fermé bazo violer même bandeko na bango bazo violer ban na bango bazo sala acte non criminel motayi bien ko kanini proverbe 15 verset 3 mise na nzambe à part Dieu non na bibiloko basala ka bébé ko bela bana ba contre ba la ba cercueil bana ba contre ba la ba cimetière ba yo kasi ba reine na bango ba musicien yo kasi ba reine na bango saka ya pamba. Et c'est pas monde des ténèbres parce que alors bis vous êtes des supports à nini dossier à viol et à l'amiabilité il faut attendre passer à l'amiable il faut pas condamner à côté de prison parce que mbalassima batosu basala yango te pourquoi passer à sa cause de prison mais écoute pas la qui officielle papa n'a pas maman n'a âge à 16 ans hein 17 ans de grand frère nangai dans ce batiki JBC qu'il faut ba bimisa pe mais ça passe parce que ça n'a rien à voir justice ali bongo justice mongo ezali ba benga pelengendu justice ya poloso le président Kabila a condamné les Cambodgiens à justice alors 300 magistrats ou azong sa bango to éviter président Tshisekedi le rapport à la justice justice a corrompu hein sur acte bino bo saliwan bozo tuna batoko ba JBP na ba ministre ba gouverneur ba député na bana biso 12 ans ba ko violer bango po bokenda bango epai moko te ba wengemen bazolo ba makila munoko baboka ngo ti ba milango donc makila moso munoko baboka ka makila moso munoko baboka mama ngamela makile ngombe ngai zo ze bo boki yango na ko melango te pe na ko contaminer baboka ka ngora bozo encourager le mal alors tango bozo encourager mal mal wana et comme ça ba dégâts extraordinaires et comme ba tomingi na kufa mais par rapport à ba dossier ngo balobi que so ba traiter à l'amiable il faut babi misila bisoka moko azana raison moko azana tort ce qui mwana ntuka azana tort faut yenda kende prison ta ba traiter déjà à l'amiable bon ba pesi mbongo maman oyebi chaque pouvoir est na makambo nango c'est ça en Afrique na yebi yango ponanga c'est la justice qui élève une nation c'est la nation qui élève une justice hein ponanga ba ministre Bello bazana gouvernement lelo ce sont les seigneurs de guerre olandi yango bango ba boma ba sala ba dégâts bazu bango ponani ba mbrier bato est-ce que ba kotika bizali na bango tango bango ba kolonga bazo poste te ba connaître la rébellion ça dit quoi tango au sein déjà aussi makila moto au sein on participer déjà na ba misala oyo public ya l'état te parce que image na yo ezali mabe parce que Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 et puis monsieur lobby la bonne réputation comme un parfait de bonne odeur ozomona hein ezoko mo to bota ma rappel mo to kufaka lelo yo ba ezana na pouvoir na biso si comme tout ça osani na landi nanga hein na kepa ya M23 so ye to komina négociation na ça nini na kozonga siko makilo bango babomaki yango ebele et qui perte makile kei kaka parce que makila perte j'étais en Europe on a la président on a la nani ça mbeba ya makila on t'arrête ma chère tu vas entrer en prison bon monsieur on ça nini bakobanga siko to kolobela ngo ndengini mais siko nde to zo mo yango dikamanga jibe yango yo elali nango sili to zo mona ba dossier ba viol ezali ko fongwa mais to zo ba suite favorable était parce que bazali ko torturer mémoire ya bato mais ezali pe quand même ko salure justice ya mboka na biso konga na justice te soki président moko lobby justice ezali fouti siko yé mo mukolo premier magistrat zayi premier juge zayi magistrat zayi soko lobi polani amoni mbebe belé comment un magistrat qui touche $1,500 mais autant anda kwa 5 étages 6 étages salaire ngozora corruption même si on paie ses primes même à $1,000 to $2,000 même à $3,000 pour autant anda kwa 6 7 étages il faut ça à 10 ans 15 ans mais autant on a 6 mois mbongo zozwa ça dit quoi elle va poser musu doko tika bango Ngefa a déclaré droit en tant que Congolais, en tant qu'activiste, en tant que Congolais, église de Zadi Banda. Babengana nga pendant une année pour en diminuer le pouvoir. Les lois t'ont montré ça qu'on soute.
moto azo violé oyebi mbongo jibe apesi azuana ezaka ba partenaire na bango ne ba pesi partout bazo jibe bato bisina frante na lopango apesi wana ya ba mbongo bimikati na bango ay makambo na biso pouvoir na biso makambo na biso tikikokika parce que c'est comme ça ba zipi bino bo jibe siko bo zipi jibe pe biso ba misuso zangi bato kuna na peuple ko suka wa ozo comprendre mbongo zo tambola nous avons un très bon président hein parce que on a Tshisekedi c'est comme Mobutu Mobutu avait une grande cœur là. Il aimait sa patrie. Il peuple naïe à ça qui tout comme marchand Mobutu. Hein? Mais entourage peut beaucoup qui marchand, ça entourage naïe. Hein? Mais tu sais que c'est la même chose. Mon travail ça dénoncer. Ba fraude ba mili ba ça dénoncer. Pourquoi on récupère tout ba voleur, ba criminel, ba sanguinaire quand on se bango na kati ya gouvernement. Na ba système ya ni amunene, nous connaissons les effets. Tala likamba jibe keka kabwe. Dossier ça ni et c'est les carrés libre alors oh monsieur adaba na 9 ans ça va violer bango OK na bango bon ça bon yondo qui de prison ya ko de prison basamba na mutambo basambaka Congo non constitution pesi biso garantie article 12 il y a constitution hein et le bien soni tout congolais sont égaux devant la loi au moment qui na ambassade d'Israël un américain soldat américain à mon Israël a bomba ba palestinien pour mboka na bangote azu pétrole essence ami tumbi est-ce que azali palestinien a moni injustice hein mboka nini mokileta mona ba injustice bo personne qui connaît les faits nourrissons bazo kufa non nga na l'accepter mes contentement nga malgré ça américain hein et là on a ce pays nangote au moni et les réseaux sociaux ça dit quoi. Il faut changer la mentalité dans le Congo. Tant que ça biloko ne ba maman nyonso libanda. Marche, poto marche libanda pouvoir ya bango ba bino ba ko gérer yango. Communauté c'est ayo kayango, to mo so jiba ko libanda. Hein? Et c'est ça les là qui casse parce qu'il casse. Parce qu'il casse parce que là qui marche. Non, parce que casse parce que là qui marche. Et abouti à la prison, ba libérer parce que casse. Parce que casse pe jiba bala ki mona wana te. A violer ko violer mais parce que casse quand même a balaki na mbongo. Mais marqué les cambia viol na mineur à la prison on a bazali azali pe mineur pourquoi jiba bazali ban deux poids deux mesures c'est ça que nous condamnons au Congo. L'égalité na justice. Oh bah tu mis na ba question est-ce que égalité na justice ah maman moto ya mbongo akobotela mwasi no ndako boye akena ye ata bokangi bosala eloko te pe ko mona ata mili bosa justice te za ba avocat na tete likamba kotila est-ce que on a ça pinda droit ya sole zali hein que dirons nous connaissons ces faits si on a le baboyo andimé jibe pesa na franc parce que kobenga kuna jibe futi jibe futanga hein on a bundela bango kofi ebele ba futinga combien ba faire bango yo ba pesa combien hein moi na tchuko na zo bundela ba futinga combien hein na za pona peuple mais botika biloba loba na bino ba pese bambongo passer ndengeni on a connaît les effets parce que ngai na bano ya basi hein na kolingata mwana moninga mwasi bazo sala bo lobi bo sala mwana na ngai ah oui tu vois na osala Pasteur Ngefa sur cette affaire Koffi Olomide ne condamne pas Jubé Mpiana ba miye bani alobi ba danseuse ba ko c'est la rapper ba presse makambo maman les affaires na bango bolingo oyebi Bible biso na Luc 12 verset 13 verset 3 nyonso na molini nzambe bisango polele Koffi akoloba kaka boye mokolo ba triki wana nani mokolo ba triki wana nani c'est nickel hein ba triki mbandini mbanzi ndeni mbanzi te kasi misapio na benga ngoni mbanzi kotia Koffi nde mokolo mona ide nega simba saison na kata fumangani pa asib donc bango ba sensible ezana bango mona yango eta même okini mom mais yo zana mwasi bazolanda yo eloko na spécial kotala fumangani ya mwana ya mwasi ya bato ya mutu boy po simba po sani bango obsédé sexuel hein comment il peut connaître son frère c'est sur les mêmes images. Hein maman, et ça bango na bango ba bien bani moi na pédé ko na moninga pédé. Hein? Yo moi lesbien na ko na moninga lesbien. Ba tout va ka normal. Ba tout va normal ba même réseau.
Jamais pour toi confier l'homme à reconnaître JB Pierre parce que ils ont bango na bango. Mais ceux qui basent na bon, tout le bon. OK? Les autres ça dit tu vas 10 danseuses. Il y a 9. Le boss est longi mabe. Mais ceux qui ont fumangani, et donc qui t'ont pas fumangani, et donc mabe fumangani, ba le kao kaka. Ils ont abattoir. Ne kasa salaka. On a touché nos bangote. Na bisa ngo miliki. Ba kola moi muke, simana banda bango. Mais les tels trucs, il faut gouvernement tellement, ministre justice tellement, procureur général tellement. Il faut abolir tel truc, maman. Au moins, ils sont libérés. Dès que vous êtes là, attendez que vous êtes Nathalie, vous êtes là. Ok? Yo ko battre na leli nanga yo, parti mo ke sepeli singa na leli yo, mais pona honneur nanga e ku fe nga na motema. O lobi pété. Na lobi pété et coup fait la na motema. Mais bango te petit yo dans ce jour là. Faut les gana batwa là. Vraiment il faut les gakuna. Yo pa luka kina yo akosa tu azokisa yo. Atio motonga njube tango zoki yango azuki a papier mongo a été bon non chérie je t'aime beaucoup pas maloba mobali zanga bono ba nyoka lokuta. Je peux te suer tango essuyer yango akopesa yo makina na hote. Non je vais jeter ça et kei yo sans le savoir au bout n'a pas si après sur ba kiss na bina ko mela wana o pesa ya ko lembe bozo pas citer sili mais makile côté na kata ba dojo na ba sacrifice na bango ba si ça bango nyoso ko la bazala ka c'est des pourritis tant ba danser combien si 10 ba bala combien ba danser signer surtout ba pourri bango tous sont des pourris bon ba bala vie na bango ba keko za bien te souka na divorce parce que monde on a déclaré et puis so ba bale comment na bale na bango ba okufa parce que déjà ba teka maman na bango ozo comment ça dit quoi moi dans ce moment que teka bio ngadi na zaliawa moto bango kesa ebi ngaite pas lokuta na bango ce sont les abattoirs exception ils ont raté exception ils ont raté kuna nzambe za raté maman donc soto moni kuna ezali les œuvres de la chair Galates 5 verset 19 et kobo makikiste njobiste kuna ezalaka eloko ezalaka kuna te ezalaka te moto akosola te ke ngai so ke musala mama yo nana abi yo oza danseuse ne bila nzo tuza na ngombo na tio mwana ntuka te na tio pose oyi pose nyama na mbilo baliaka elengi mi mafuta koma ne pose okoya pose ndenge ozali awa jamais olata skale so epai na siko so bina patron azala kuna bunangana ezo ningana obaloki semene ngonga yo nozokanisa bina patron kosana oni ezali lokola okamati ntaba otie na lion afame 3 jours 15 moko okuta tabana te bolye soso oboka nguba boza sika moko okuta nguba na jamais mama bini bozo croire ngoni et puis bango so babili bini bazonga pe ba patron na bango abani ko ningise nina ntula siko kansani suka ngoni mabezali mais Koffi Olomide lobi ndeto traite pour les cas qui une émission à permettre ba journaliste et ba poser ba question nyon surtout o ba yo kaka surye et puis ba poser qui abinde to traite kaye nde ba traite kaye mususu yende poulaye ba danser sa bimana ba danser signer surtout alors pourquoi Zalaki a quitté l'accusation Zalaki na Paris pour ba mona ki aza gouvernement yé moko propre a contacté les sikawana akotaki na sika wana tolobi nyonso te ya solo mpona Koffi Olomide mais eloko eleka wana mama oyebi c'est la spiritualité qui domine physique okosamba ozoloba boye juge ayokamaka mosusu mama juge ayokamaka mosusu akamaka réalité te ozomona ezalaki na badossier wana Koffi ezalaki badossier moko makasi baprésident mingi africain baintervenaki baSassou Nguesso Omar Bongo mingi ba intervenir kilango. Oyoki mama. Mais à la vérité Koffi atika kokota na makambo ya bosalité ya bosoto oyebe sa réputation na bango. Olandi yango Koffi a donné chance à bakité mais après ce sous ba musute ba musuba kota na boloko solo ya 10 ans. Viol et l'andamarati 10 à 20 ans poursuivre yango. C'était l'équipe banée sur moi ça dénoncer c'est fini on t'arrête. Mais affaire à Daïd Alobi, il est pour rien. Daïd a ensuite retourné les questions. Azan bakutana wapi, bamonana wapi, babengana wapi. Maman makamwa bonga la zakate na ba vie privée bango de. Est-ce que il comme makaka boye
kaka dans le vide bo hein et puis bapesa mbongo ebele te basu bapesa mbongo ebele kana justice pour jibe so bapesa mwana wana pena mbongo amemaki akotika na poto aux États-Unis mais makambo ebimaki te ye moko alingaki yango eza biloko na bango moto alingaki yango hein ozomona no to condamné be fait confiner jibe zelo komoko hein Paul na Pierre ba nani pas disciple de Jésus. Oh. Mais ce sont les disciples de Jésus. Est-ce que Paul na Pierre est là comme roi moko chef moko si on a contre des moni azate batika bato na distraction mboka na guerre batika sur la distraction inutile wa ne ba osala basala na bango OK donc baza bato moko c'est compéré baza bato moko là comme bato moko Pasteur Ngefa affaire il y a double arène Adidas arène plutôt affaire ego là que penses-tu de ça est-ce qu'on ça la plainte au monde qui est pas qui n'est qu'au visitant bato ngo botu na passer Ngefa te tout soutenir bango tout monde est vraiment basala ga ezate. Et j'ai compris parce que y a un moto à double simité. Parce que y a un moto à double troute, double matokate. J'ai compris ça. Il parle à un moto na bangote. Voilà ninga. Mais tu défendras ce qui est côté du Cambodge parce qu'il y a moins d'amboka. Autrement, hier sorti que mon bec comme Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres. Et les autres. Hein? Comment tu veux linga super tozo linga bikele moi ça inangote. Pour na faire la double arène et lobby et l'autre côté. Tango tout dans le Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps. Et ça tango il fait na fiali. Après peut-être triple, atta quadruple et arena wana et vous avez plein. Faire ego. Na fali pendenge mo ça tango na bango. Pour na lelo na carte Afrique et na Congo na biso bato ça fierté ya musique congolaise et ça bango. Ozola nango. Alors faire un savoir faire. Faire à voix angélique. Bato bakanakoyoka bayoka voix ça autotum wana na ebiango bien ba voix gata tout batango autotum non ba mission musu congolais ba salela ba autotum bazali ebele basala kango mais faire na ayaka na voix na ye oyoka musique na beta ki na salle Martin eza studio te différence la musique enregistrement studio na en plein air faire na voix bo abeti na awa na j'ai francophonie ndenge bo moko ça dit quoi ça va faire que ça plein des billets place au tia bato déjà à récit Paris na oui seul doit ça n'est qui le kuta seul doit wana eza le kuta ba billets zote kama katisi et quand ça le kuta peut se faire là moto sakana te hein faire là mais musicien na kata mboko lelo hein bato balanda na fait maman oyi moi ça kitoko hein balula na eloko bo mo ko eloko ni oyi bi la fiera za nango ni asa apa soko boinga mobali muso asa nini akoya c'est comme le faire olingolinga te faire reste faire à ça stade Martin na bien stade il y a 9000 places 10000 places la bête a pris stade à 85000 places bateau bazaki na stade obaki libana ba leki nombre bateau bazaki na stade faire la bête de stade plein à craquer genre banga loko ba biloko mike wana to tika ba polémique place ezate tango na ye tango ya fali. Quel est le meilleur gagne? Quel est le meilleur gagne? Mais faire la liboso pour mon naïti. Faire le père comme Gobin, c'est quoi? Aïbi Gobin, c'est quoi? Mais faire la liboso na mungongo. La mungongo, liboso na mungongo na ça la iti. Papa Wemba nga na pasteur à Papa Wemba. Moi je prophète à Papa Wemba. Papa Wemba ebi sanga ibo. Prophète. Na yebi instrument Papa Wemba bien instrument. Instrument Papa Wemba ebi ka morani mulangina. Oh, Kingongo. Non, Kingongo, Moulangue. Ouais, bien. Aïbi drum te, aïbi batterie te, aïbi guitare te, le romoko te. Aïbi oyo moninga itambu singa mokili mobimba. Abeti musique na ba Johnny Hallyday, na beti na banani yonso. Ezali voix nanga. Ok? Voix. Mais voix batterie nga testament lo bibo. Tango faire na orenye te. Na yoki ba mingongo ba musicien so. Mwana oyo faire. Soki lo biso tozate. Faire boza grand na mongongo na. Alors bango pe pona fali to mona bénédiction, alors ba pe pona. Te, na ka fali te. Papa et maman na nga bomba kinga te. Ai mwana na nga question na réponse on penalela. Papa et maman kasi mwana wana banda ko respecter ngai. To komi na ndako to si prier sili. Il me servait à manger, alors tu es là ngai, ba ba de monsieur baza. Mais na perdre qui être cher on a ko récupérer.
Voilà, Pasteur Ngefa, est-ce que Oebi Fabregas, n'a une question tellement mystique, est-ce que Oebi Fabregas. Non, kaka. Ara mande fubo. Les métiers noirs. Métier à noir était, métier à pembe. Ba métier noir ba komba bagisa. Yango comme ça so. Ba non sobriqué na emo. Parce que moi mi mona métier noir. Ba ben ngo yanga polo soti. Wa ben ngo bete mewa. So moi biloko ande wa ba ben ngo bete mewa. Ndeni nwana. Ndeni. Ya zali kola ya polo soti. Ba komba bichacha bibamba bamba. Eloko bana basi mususu. Ana fumangani te lokola yo ndengo za. Jini oyi ba komba cha mo pepe fu. Afalati. Sikonga waka na tonga cheka chen. Mo pepe bino tikale sobe pa. Okufi na soni. Tika biloko nzamba sai na moto na modèle développé. Mais ko tchaka komi kutu mosu ba sai ko chirurgie. Ba pasolio ba tche ba ni na plastique ba tche ko na pona evimba. Oyebi suka nango epolaka. E baby. Tango so ba longola ngo pena boye okomi ko lumba solo parce que nini Romains 1 verset 30 à 34. Beaucoup sakai na nzambe. Boyebi za créateur te. Alors nous avons attendu bino et carrément mon rôle d'esprit pour être beaucoup fan biloko. Voilà, Fabregas, mon tapé ça aide pas des danses na ya nzembo robonzel, je crois que au début nzembo na parce que ça les succès ça la succès et bien ici pe mokili et bien ici pe bana Kinshasa robonzel mon tapé ça aide pas des danses wana akufi. Mais il paraît très net aux oyoka balobi Fabregas ça na simanango ponda zobeta casino de Paris à ça pour ça la plaît et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, musique on intéresse à ngai, to intéresse à ngai, Jésus intéresse à mboka na ngai na guerre na ese. Oui, ben voloko. Oui. Là il a bonge. Ah, bien. Nganga na mota boma ina. Iye mo. Nani? Nganga ne, ya voloko. Baba iba kai makolo. Ah, iba kai makolo. Oui, ben kile voloko zani? Ala la tina. So ala la ki. Yango Bible ebiso Galate. Ebiso Galate. Ebiso 6, 9. 8 à 9, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Et c'est pas truc qui est l'autre. Parce que ce fabricant, c'est la lité. Il y a un appel les fabricants. Tu es là, papa, il m'a dit. C'est papa, il m'a dit qu'il y a un coup. Oh, na liwa papa mba je l'ai dit na lobi na mo liwa. Oh. Na ibise liwa za liboso na yo. Hotel na za na $120,000 ya bato ya caché kuna bitinda ba yujak ba ke lobo na diarrhée. On so na ko bengo na même ligne tout cela. Et comme il y a 1h 2h du matin yujak benga bi via kufi na bi akunga bi akoi na bi akufi akobika te. Si papa mba yo ka ngamba na ville no. Pourquoi la fabrication c'est bazar? Tout ça ça va sango makamona bango mais motayebi penda dernièrement 29 les choses cachées sur internet. Maman tout est quand ça makamona bango parce que le monde ya bango tout ba fabrication ba nani tout le temps ya kombo. Le monde est beau. Le monde yango ya nini? Ya ba sacrifice. Donc ça sacrifice fabrique ça sali. Bon na yebi na ngai te na kota likamo na yebi te mais monde témoignage ya bato mi ba yemi ça dans livre. Ya moto mo ba ko douter nango. Pasteur Ngefa Mutuno Dodo Kamba démissionné, il paraîtrait que place à Zokota donc a démissionné parce que ba porte signaux surtout en eko beta quoi wakuta kif ba pesi raison mais bakangele bo quelque part place signaux surtout Zokota bazo fongwa mais là été à mon que ça ne va pas à démissionner là. Maman Dodo Kamba c'est la justice qui élève une nation. Comment les Cambodgiens ont un conseil d'État? Conseil d'État a zongi Dodo Kamba ça une année comme président de l'église de réveil. Conseil d'État a Kati Likambo. Mais les individus, Batelemi, les Kakenza, Bravo, Mukuna, Bato Baza Koutou na réputation à bien té. Ah! Ça va pas, c'était pas dans la réputation bien té. Maman, ngai na botama na ile makamba so itana na mbandaka na âge ya 9 ans. Moi apeto amiki so to kangi bango makasi bana bato to tia bango nini salive. Et puis salive wana eleki même nini eleki vaseline. Salive la fin. Maman botanga na ebisi yo mère ezali fin eleki vaseline. Elle on donne des salades. Naturellement. Naturellement.
yango la to bana ko bula yango ndengo mwana bato boye ba 10 au tieso yo buli et l'équipe ozomona kala tawo ba Yesu to bosana biloko atu ekende mukuna zongi sibiso loko soyi oh hein mukuna zongi sibiso soyi mais biso non mon a kengo tenzami au moins dans tia soyi wan azongi est-ce que oye bien maman Tite chapitre 1 de 2 à 3 à 6 un évêque doit être un modèle irréprochable. Marié d'une seule femme, pas de divorce. Mais ses enfants doivent être un modèle. Et il va marcher conformément à la volonté de Dieu. Tant que nous avons mais et pas Dodo Kamba, tant que nous avons pression. Et là, Dodo Kamba, a démissionné pour ni balinga qui bazwa ba secte na bango diabolique qui va contre l'église de réveil. Et je te dis aujourd'hui, mon frère, Neben, que son âme repose en paix, à Koufa, hein, batia ba inchuka, batia abracadabra, ba contre sabilo kwa na kati yango. Na kati église de réveil. Archevêque, ezala Kakenza. Est-ce que venez Kakenza pena monter église moko à quoi dominer? Est-ce que ba on fait ça là? Kakenza il n'a bravo. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père c'est Kakenza. Dieu le Fils c'est bravo. Dieu le Saint-Esprit mukuna. Hein? Ba kanga église en otage. Non. Dodo Kaba Moni à Kaina 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15. Il n'y a pas la réaction entre ténèbres et la lumière. Amos c'est 3-3. Mon était un père de la famille, n'a pas responsabilité, c'est-à-dire archevêque. Ce qui n'a continué dans le cadre de l'Oyo, l'Iwe Kolandangaï, pas bango la poison, ba saganité. Oh, c'est l'ensemble poison. Et l'équipe ministre, maman, nga son allé là, pas moussa l'ensemble la zongia. Na go tongo la miel. Na go tongo la miel, titi na ba pai titi pour la image. Mais bino na biso parce que tozali ko imiter Jésus té. Philippiens chapitre 3 17 à 18 soyez mes imitateurs. Hein? Ba imitateur à Christ ba kana ba NT. Nous sommes dans mona 1 Timothée chapitre 6 verset 10 l'amour d'argent. Biso de refokaka, biso de longolaka, mais balongolaka moto so boké assemblée générale. Eh maman, boké assemblée générale, bo sai biloko na bino. Oh ben ba poster na carte ya magistrature, ya kosima numéro 1, ba tie ba voter ba on est protester salaka. Hein? Mais oh ekomi ya ko benga na bato, oh ekomi to chasser ye, ekomi no ba koteri moko ya bango. So kamati mukuna. Mboka nini tokamati tokamati mukuna bravo mboka nini toiko kamata lisusu Kakenza mboka nini or que au Congo nous avons 450 ethnies non ethnie moko et domina ka ethnie et ko simbata mukolo moko te yango monaka te Dodo Kamata a démissionné na moura biso son frère yoka discours à moto nanzana discours apaisable, les pères en guerre, na kote sous guerre mosusu na makambo ya nzambete. Yoka pas na bango. Yoka ba haine. Ça dit quoi? Proverbe 10 verset 12. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Dodo Kaba ken amour. A se retirer pas de ma propre. Et quand je prends Dodo Kamba na kozonga na 1 Timothée chapitre 1 1 Timothée 3 1 à 4, un pasteur doit être un modèle, un évêque est modèle. Il doit marcher conformément à la volonté de Dieu. Irréprochable. C'est ça, les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19. Hein? Tout m'a bien foutu, c'est fini. Alors, Dodo Kamba, à mon avis, tout cela est à boy. Mais l'homme, il a un évêque. Plus de 1000 personnes, ça y a un boy de mission. Mais na soukarango, to bon direct Dodo Kamba était bisopé, to kozonga na RC, te pour qu'on poto nyamu nyamu. Hein, ils ont la sensité. Si mandat ça se fait aussi que si mandaté à la démissionner. Non, qu'on démissionne parce que kuna banjiri, ko fingaye makambe bele. Balinga ba nchuka biloko mabe ba collectif sauvage o ba benga ba formation ba côté na église de revenir Dodo Kamba boya qui qu'est-ce qu'il doit faire à risquer binaye mais lobby
je crois maman Blessing toko ka décision ba pasteur ba lobi yo kotika biso pembeni te yo to longo biso tuna na église de réveil parce que église de réveil ne dodo kamba kenango o atika nango to longo biso yoso église nyonso tout ba longo l'église de réveil bango tout ba dodo kamba sikoto mona lobby sur sa plateforme mosusu to continuer dodo kamba parce que jamais on ne doit pas continuer avec les colloquites sauvages. Jamais. L'église est trahie. Hein? L'église est trahie. Hein? Hein? Kabal juif. Kabal juif. Dodo Kamba boy. Hein? Quelle sorte de pasteur? C'est plus que pape? Qu'apaisement. Plus que pape. Ne pas monter dans Dodo Kamba. Na monter moi ça nango. Dodo Kamba. Abi non. Abi na kofinga abi tete prophète kofinga abi na kofinga te abi Romains 12 verset Samuel la il a cherché la paix avec tout le monde Hébreux 12 verset 14 mais c'était au moins Dodo Kamba. Mais pasteur na mona moto comme quitte sa boité ko kolobonzo ça pour décision ya Dodo Kamba. Na za pour bandakala. Basé pas Dodo Kamba. Alors Dodo Kamba to ka elobi donc quand elle va quand on a comme ça décision donc abimisa confession sous plateforme sous to continuer parce que tout le monde est là ko togolongola été Azali modesté, modèle, ce que dit la Bible, Timothée, chapitre 3, verset 1 à 4, ce que dit la Bible, Tite, chapitre 1, sur le temps on a 6, 3 jusqu'à 6, au Kango, Azali irréprochable. Dodo Kamba, à moi c'est Abatoboy. Dodo Kamba a fini, ma belle à moi c'est Dodo Kamba, c'est Bambanzi. Togate, toi, na Fumangani, Toyoka, Dodo Kamba, na bito piège et rien. Ils se respectent, c'est un archevêque. Nous tous nous serons derrière Dodo Kamba, non les irrésis. Voilà, pasteur Ngefa, pour citer une dernière question. Ndenge Bazali Koloba qui Dodo Kamba Azonga assis sa mandat n'est pas démissionné et puis un des idées. Babimisi idée que sa confession sous conseil ni no kopesa. Non, pas na kozonga te. Mais je te dis aujourd'hui, quelqu'un n'a bani déjà ko sala ba constitution na ba abani ko sumba bato parce que quelqu'un n'a même dans zonga sa azo pouvoir. Mais so il est là koufi. Ejiba. Non, Ejiba elle a étiquette va voter Ejiba monsieur. Hein, va violer déjà statut. Représentant de Galles a dit voter dans l'assemblée générale. L'Assemblée générale de Bati Akaye, la voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Mais Bazio autoproclamé, Bazio cause étiquette de Vandawana. Et j'ai pas d'étiquette à tout moment pour Benganaye. Mais là, donc, il n'a pas foutu Pembel, que Dodo Kamba, Nani, Abani déjà, Kosala Bani, pour Azonga. Donc, après ça, il y a une église en réveil. Il y a une église Kabo, Moko. Bravo, à l'église. J'ai chassé à une église, c'est dimanche, je vais te regarder. Montagne moi l'église Mukuna paye Bible Binaso après ce chapitre 3 verset 15 à 16 et Nzambe Sanda Bango ils ne sont pas ni fouillants kala Sanda Bango et l'autre exact et là ma mingi décision va déclarer qui tobi non Dodo Kamba doit partir. Mais tout ça les logo mon propre et bien tout PC sous mandat 5 ans chance à continuer parce que tout le monde il est modèle c'est qu'il recommande la Bible. Pasteur Ngefa avis na ezani par rapport à réponse au Pesibiso na décès à Cheribon Okende babi ça suicide. Omoni Cheribon Okende zaki n'importe qui dans Congo. OK. Azaki penda cadre munene. Tout bagama justice ngana na JBA. Hein? C'est la justice qui élève une nation, non? Ouais. Nzambe pe apesi biso na 4 na Mokana Romains 13 verset 4. Les magistrats sont les ministres de Dieu. Ils doivent traiter l'affaire, trancher dans la vérité, dans la sincérité. Hein? Tala le kamba Cheribon Okende ba Congolais ba sini ki makasi. Baza dessus. Dessus comment? Il faut beaucoup de gens Cheribon Okalati. Hein? Pourquoi? Pourquoi bozonyo koro evanda libota elembi evanda? Moi, c'est Cheribon Okende Leli. Ma famille biologique va Leli, biso peto Leli. On avait écrit, dans le ministère de la Bisso, tout va se faire, pour baser rigueur et la loi. Mais au contraire, Cheribon s'est suicidé. A ceinture de sécurité. A dû ceinture de sécurité. A dû mundu qui a mis Betty. Mais il va poser, il faut poser. Il va Cheribon Okende était enlevé. La cour assassinée.
Ndako na mutuka na sali déplacement après que tu pas. C'est comme ça que chauffeur na ba garde bokendo kanga bango pour nani baza déjà libéré. Hein? C'est que alors on dit famille chez le bokendo bénéficier nango. Regarde la déception au chef d'État Zoloba. Justice ezali pourri. La pourriture de la justice congolaise. Ezali soni pour na biso na ba congolais. Soni pour na biso na ba étranger. Makambo na biso nyonso ya makambo mabe. Vraiment, nous sommes déçus de ça. Voilà, pasteur Ngefato retenir nini na passage na Chanabiso. Pour retenir na lobi nyonso na bambazo. To comme déjà na suka. Na suki nzambe apambola yo nengo yawe na suka te aliboso nzambe to za elongo na pesi wa Roma na kati na London City nzambe apambola surtout maman asombi biso chez malgré to libanda mami bomolo bolumu na verse. Nkolo apambola yo se mami apambola yo apambola pe nyonso bazolanda biso apambola pe yango ya liboso te ya suka apambola pe miso ne ozotala ngai miso ya miso na bangaka mama nzambe apambola yo miso na bangaka pardon kolo apambola balandi biso yonso nzambe soki ozala likambo problème je suis là comme l'avocat du peuple je suis centenaire du Congo Ézéchiel 33 verset 7. Voilà. Nazolela, Naza Libanda, Église ya Libanda. Proverbe 11 et 24, tel qui donne librement vient plus riche. Tel qui sépare s'appauvrit. Tango ni Nzambe ko simba tabatu mba imsa tote to lukesika to église na Nzambe Nzambe yo moko yebi. C'est là où je termine. Voilà, chers téléspectateurs, Tokomina Suka émission na biso bozaki belé et à Kolanda biso partout dans le monde. C'est pourquoi je vous dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci à la main d'or MT10 Mondial STD, un grand merci. Sans oublier René Dissidi qui est le grand joueur. Na Bossanité Sonia, la souriante, na Pessio, merci. J'ai dit ma quiz STD, un grand merci. Tu me suis partout là où tu es. J'ai dit un grand merci na bateau nous surtout Baninga Blessing Casemiro on en dit en vrai. Casemiro. Ah, Casemiro. Brésilien. Brésilien. Portugaise. La portugaise. Mais Brésilien portugais aka mboka moko. Affiliation mo boza wana. Voilà, je vous côté wana. Obi. Ota côté wana. Tenga za angolaise. Angolaise hein. Ndiko na biso. Voilà, ceux qui nous ont besoin quitter, on se retrouve prochainement. Au revoir.